001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Bongo tosa na force militaire na Congo Promo. Bongo, kande le bel wata. Mais pour la sikoyo, baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci na Congo Promo TV. Pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tous na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 baba site. Loba il comment me mélange. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui mais ça concerne tous les deux. Pourquoi me mélange? Pourquoi me mélange sur la loi? Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier. Azomona qui est faible, na mou, na kokelo ote. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makamna ndako azokokate. Ya mwana toye pour trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na sens de expliquer na. Docteur, biso so sala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et à tant sur liboso, attention, pas stress, misala. Mais dès que ça vient là, asim bakanga souté. Asim bakanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu. Na mutu, na cause un peu fatigué, na je peux pas. Bon, ok, na comprendre que bon, le problème est la tension, la stress, la surmenage. Ce qui mutu a un problème d'érection, n'a pas conseillé à mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C. Les gens qui ont des protéines, les gens produits beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours, dans Katiwana, les alliés 6 sachets dans Kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être était de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Il n'y a pas de fumeur sans feu. Très heureuse de vous servir, chers fans. C'est l'émission News des Kin qui commence déjà avec moi. Votre présentatrice préférée, je suis là, Betty Masengu, toujours fidèle au poste, en tout cas sous la pluie que nous faisons cette émission, rien que pour vous satisfaire, pour vous faire plaisir. Eh bien, vous êtes bel et bien dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission News des Kin. Avec moi, Betty Masengu, votre présentatrice préférée. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Hein. Merci surtout parce que je suis chez vous sans invitation, ni frapper la porte directement. En tout cas, merci de m'avoir reçu chez vous. En tout cas, merci. Voilà, donc on est dans le bar toujours. Je suis dans vos bureaux, dans vos chambres à coucher, dans vos salons. En tout cas, grâce à notre boss, l'ingénieur Raph Ngindu, notre papa depuis les États-Unis, et grâce à cette émission News des Kin, une émission qui est aimée par tout le monde, une émission qui est suivie partout dans le monde entier. Hein? Donc voilà. Et déjà, chers fans, merci. Donc permettez-moi d'abord remercier l'équipe technique de Congo Promo Télévision qui m'accompagne pour la bonne marche de cette émission-là. Je vois mon frère Cédric Bakamana, hein, donc partout aux Alarana et sous la pluie. Donc pour ça l'émission, mon frère
R dans l'obara les réalisateurs du moment, le réalisateur le plus intelligent. Merci beaucoup. Donc une site une émission Congo Promo toujours et News de Kin avec moi Betty Masengo toujours. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci et surtout on est dans les bons. Je pense aussi à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin, ma fille, de gros bisous. Maman t'aime beaucoup et donc je pense également à Christian Bouyemboué, tout faux moutou. Salutations à vous, hein? Salutations à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge, notre cordon. Nous sommes toujours donnés dans le bara. Hein? On est famille ici dans Congo Promo Télévision. Nous sommes vraiment la famille. Et voilà, merci beaucoup à Timothée Piana Serge, notre cordon. Moussale qui encore, c'est rien à dire. Donc, coup de chapeau. Et salutations. Il y a bon une big salutation dans le barango chaque fois. Notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu depuis les États-Unis. Merci pour la confiance que vous me faites. Et ça me va droit au cœur, maman Emiline Zembao Yangai, depuis Londres, moi c'est papa tous pepeli ambetolo et salutations à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, à toute ma famille, je vous aime énormément. Raïs Chibana Motopamba Nakata Paris, Titina Kembi, maman na Raïstina Aurélia et bisous à ma chérie Merline Lokololobo Nakata Kenya. Et balbi fan mounene ya News de Kin avec moi Betty Masengo, en tout cas de gros bisous moi c'est qui tourne à Kenya wana na peso bambo tebele et merci vraiment pour l'attention particulière à cette émission. Chers fans, aujourd'hui nena lobaraso dans ça la émission chauffe dans longola non ming ming lunettes. Permettez-moi hein, donc voilà non zong sango air mon courant des alara. Aujourd'hui je reçois deux groupes de mon pays. Au Basala Moussana Bango bien au Wapi. Et donc on a le Baranazara fier, il y a ba danseuse wana. Ba grande danseuse. Yambo Rananga Congo. Et donc à mon extrême gauche, Torobana ba danseuse. Il y a Weranson, Igo de la Forêt, deux grandes danseuses. Il y a Weranson, Igo de la Forêt, Mamoulouba et donc Mireille Ngoyi, danseuse oyena ba moto sika na maison mère. Et donc Torobeta mama solé belé belé na émission Oyalelo. Et à mon extrême droit, Torozalana, deux grandes danseuses de Cultura Pays Vie. Il y a Yemoko, celui qu'on appelle monstre, Papa Google. Na pese bambo tebele depuis Paris bisiga zali Félix Oazé quoi tozana Mimi Sexy avec Ange mais un peu kobeta ma solo donc dans une même émission dans un même plateau tozobeta ma solo ba bien indarara et pour bato bangara mo mingi soko yami ba danseuse il y a ba groupe différents est-ce que barobunda est-ce que baroswana pour ba danser à maison mère bazakala mo ba vivacité na bango ba danser pe Félix Wazegwa également mais en émission à lelo to tara na se to betara ane ma solo ya vérité polele voilà ils vont faire déjà leur entrée. Voilà, donc elles vont faire déjà leur entrée parce que tozana bango déjà awa na Piccadilly espace kitoko oyo ba pesa biso to salara émission na biso news de Kin Piccadilly awa na Victoire na Lokolama. Voilà, donc Mimi Sexy, Ange, Mamoulouba, Mireille, voilà, tout ça déjà na Mimi Sexy. Donc c'est il y a Félix Wazegwa, lui leader il y a ba W. Félix Wazegwa, oui rançon Mimi Sexy. Bonjour, bonne santé. Kitoko Betty, par la grâce de Dieu, tout ça bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Mimi Sexy, Koko Fananayo. Voilà, ce qu'on a balukana nous koto yo, nina lobaki, voilà, donc à mon extrême gauche, Nazana, danseuse il y a Weranson, voilà. Là, je veux déjà appeler Mamoulouba, balobi, Azala, c'est Pélissa, toujours Mamoulouba, donc, bonjour, bonne santé. Santé Kitoko. Voilà. Plaisir à beaucoup tani vraiment leader à W sous Qatar avait Poesa Wazé quoi Poesa Igo le roi de la forêt W car de ça musalati ngwana moni susu Mimi merci boyo kala na bino fana na to beta masolo wana voilà tozana Ange donc le bi Ange
toujours Pemenia Félix Wazegwa. Donc Ange, bonjour. Bonne santé. Santé qui toko. Voilà, en tout cas, c'est pays koyambao. Okofana na yo to beta masolo. Voilà, to zapena Mireille Ngoyi. Voilà, donc lui Pemenia Weranson. Voilà. Bonne santé. Santé bien ma casse. Nangola Nzambe toi bien takabana le roi de la forêt toi bien ma casse. En tout cas, voilà, merci beaucoup à Cédric, mon frère, voilà, ndeka bomoni plateau qui toko wapi et donc qui toro makasi na longa non lunette hein pour na lingaso na loba pour le lot c'est émission moko vraiment serré déjà vos ceintures parce que nous allons décoller déjà avec les danseuses de Weranson Nigo de la Forêt et les danseuses de Félix Wazegwa papa Google ne to loira monsieur Google voilà tout ça na ba danseuse ya ba leader ya ba W et wana qui toro voilà to banana na Mimi Sexy pour na banaki na ya kota ki liboso Mimi Sexy matanga mameleki musale zongi normal hein. Ah musala très bien malgré toi na congé mais musala docteur ko sur mais bon na congé ndeka na yo ki ba news e panzani que Félix Wazegwa suspendre ba danseuse na et tout est-ce que ça vrai tous archives oh et faux toi na congé ndi ba nyonso ba za vacances yango sengi ki le 21 décembre oh bafani tout balinga monstre d'amour bafani tout balinga ba bébé Google tozana na lokolenge na Gillette d'or donc ndeka to se pesa bino na micho to préparer bois mabe bois mabe taka ni mamda vanyana bois mabe donc mutuko biso so to ala biso ka mabe donc to préparer ngoka donc mutu te ana suspension. Mais danseuse ni nango abandi rap mais bino bobandi te pour na yoka mo ba news e bimi danseuse mongo ya Félix Wazegwa nde muta o répéter le reste bazana bandaku et c'est ça solo déjà solo te biso tout bando répéter to komena e komena moment mo to zu congé to bozu congé senga fo bozana ndaku mais ngai bien ngote na information na tête danseuse ana ndo répéter na bi ke to ana congé le 21 décembre donc Jésus nginde zalara. Voilà. En tout cas merci beaucoup Ange. Plaisir à trop yamba na news de Kin ba fan et belé ba Hollanda yo. Ange toujours Pemenia. Ça fait déjà combien d'années Pemenia monstre d'amour Félix Wazegwa? 5 ans déjà. 5 ans déjà. Aux arara fidèle au poste mais au banga ba danseuse mususte pour le open far kubanga ni kubanga te bonne to za bonne to 4 boy mutamtane bine nae nga ko bateke na leki bango bon pe bako bapete ke ba leki ngai donc nga bébé Google na o jouer na kana nde na mais na lesko na yemba na leki bango so na yemba nga leki bango so na yemba voilà to yo fait ko to yemba donc Ange Alebi ya leki bango kana yemba voilà Mamou Muluba plaisir à trop yamba na émission à lelo ba fan ba Orlando partout dans le monde entier mais c'est comme si Mikolo ba rep au kende soutenir ni kara ba rep ça parce que dans le makam fois nga atalaka na juste na comme susu tata moi aussi il fait na zana arrangement muto ataka ba mère bana ba sek ba nanga na zana na tikaina il fait na 600 ya mobile ya ko sama mususu tenga fina sala yo me toujours inde répéter mais mardi na bana répéter normal voilà. En tout cas, merci beaucoup Mireille au côté maison mère Mbalamoro figurante clip na Weranson pour l'année. Voilà tokolo bango koko tambamo clip na prise. Ndeza kalika Nzambe. Nzambe mu mtatindenga pemena le roi de la forêt Mbalamoro clip. Na na beti maman a frappé Mbalamoro clip Mbamona leader. Ezalate tokute belé mais basala ngote figurante donc ndenge olobela de la forêt wapi pour outi non ndaku obeti non nulle part o comme maison même maman de la forêt azur bo sali clip nae otaki wapi na za place monter na coach président na ngai na za na place monter na coach ai le président na nga atalenga na volonté musala na nga na lingaki pona linga mamba bina na musala nga musala na nga na respecta mutu nyonso na respecta bancien na nga na respecta mutu tout na kuta wana do ba mamu na respecta bango donc atalaki pe moi display mukie habité
bilongo eza nango mais tomeka na omwana totante no donc esimbaki mpe po baye bameki mbamo mfo bameki akangami donc muyoka yo esalaki mo motema pasi te mozuwa te mama ola ye ti asali baclip wana nga mamu nazalaki te wana nyonso boyebeki nazali na pale wana nazalaki te mozuwa te te nga asepelaka nde boye peti na nga ye na ye mosala na ye bon leader asepe ne epesa soka pwana boye nde bien net bino baser boza motema polele ya koyamba bapetite sœur bazoya na groupe mpo na monaka mwa relève ezalaka mpenza te na orchestre partout même na bacompagnie ndenge tosalaka boye omona motu moko otala nga na banda kalo ayeka lobi moi jalousie moko ebotaka ozala ndeni ebotaka po parce que yo linga balingo balinga baninga te yango mona jalousie ebotaka na badanseuse lera yake na bando sondo bayaka bakutaka nga nde nga mpe nde nayaka nakuta basanga nga balinde énergie bajita ya mamoto bibisel automatique Lopez namona nini namona nene lokwa sukwa na Paris basere na nde bayambanga yango normal eza mabe te nde bafungula nga motema nga mpe nafunga ba oyo bayesima nga motema eza ngo jalousie te mpo bango bayebi nga koza mpe voyage mo mpe natika na nga yake nayoki motala pasi te mpo eza ye te eza mamudu etambola nango nango comme ta paste totikaka ta nango ta na ta topesa ngo kapa nzambe ye mo mutayeba problème ni fe la mutu na ta wana problème ni fe mutu phase ayoka no pasa na bo ezaka nzambe nga ndeti mampenda ko kipa fia batu o leader asali bo kipa nga te po mutu na bavi na ye tokutaka bandaku tokutana na musique o elekaka na bandaku na biso toyebi te nde pe elekaka na ndenge ko to mo akuzu na yebi te yo na kipa fia mutu te po nango. Voilà. En tout cas, c'est bien répondu, Mamoulouba. Voilà. Mais Mireille, Lelo Pemena de la forêt, idole non d'abord, dans le monde de la danse, Ezanan. Muto apesa openda goût et on ça la danse on a po outi no randa kumbala monko pas de la forêt. Non non on pensa pesa ko posa wana robina et puis on a la Pemena ya Weransoni de la forêt. Nga vraiment nga Mireille nazaki na ndako so na ota la TV boy. So na ota la ligne d'énergie. Donc naoka bien elo nyonso olinga sala nga pe fona meka ngona kokango so na otala mamunde mama bina naoka bien des poulets naoka bien donc dans les prises ba danseuse ba se belo ba bina bien ba marka ba cartona ba ningisa mboko donc partout ba kena donc mais surtout ligne d'énergie maman na chilo na ndo dingi makasi donc yende vraiment ponga lelo na koma la maison mère. En tout cas, merci beaucoup, c'est bien répondu. Voilà, gauche, droite, donc c'est comme ça. Tout ça qu'on évolue l'émission, on a vu voilà. Et Mimi Sexy, bois ma békalate. Bois ma bé, ba pani na sika o Mimi Sexy bombeli, ba fan nae, o balinga présent na bino Félix Wazekwa. Ah, Betty. Tomo banga na biso koloba poso to sali ba ozwaka na moso ayibikri na bino pona oyo kabolo ba mikolo viwana sina yo to comprendre entendre tamboli poso créaka to créaka pena monstre pena Google papa umela ebe na créaka pena so avani pena talika me peselo mobe tamsunga mosi na bosana na ngango mais mo atravité loko ebeta ezala tolo ba sute poso to sali ka ba mo yiba d'abord mo landa biso tina ba dance nani ayibi bino pona yoki bobeta imo masolo wana vie moko boy abeti cri na bino nani wana na ebi ete place ye mo azami ebi kelo na bineza yanga te po donc kin mo bima de talango dana RTNT donc to pesa ka déjà annonce bomba mo asina yo danse bimi ba fan ba bini je simbi donc viana yo ya botaka le premier ala so sa mambo aluka makam abinyango mais aye baga chikote yaka liboso donc azoka fimbo to kendele ka babi baganya solo bangwana baliopa chikote yaka. En tout cas, merci beaucoup. Donc, nous évoluons toujours avec mes invités. Voilà, Malobezana Nangambuya Ange. Ange, 5 ans pembeni à Monstre d'amour, Félix Wazekwa. On a toujours évolué, panaye, Moussa les autres n'ont bien. Mais avantage ni dans déjà dans le groupe, il y a Cultura PIV. Et puis, des avantages des années. Bon, Moussa, surtout, ils ont un bolam, ils ont un mabe nango. Bon, l'avantage est que belé, la vie privée rôle bon boité.
ngai bina mambo bina te na bando bina ka pa wazi kwa na bando bina ka banya na petit kope na zape ka wana tipe pa meze Google na kompo yembisa ngado na zaka wana ba avantage c'est belé ya bien zali belé. En tout cas, merci beaucoup. Okomi pe koyemba. Donc yo libala te, donc ndela yo ka ba danser so ina tiki na robina na obala. Siko yo soko tiki koyemba ko na danse. Donc on pense à penza te, donc un jour pe nanda kwa libala. Oh, na moi site. Fona bala. Ndoni aza bozo libala no bana ngai. Na obala, mais ton obala na ndobina sute. Libala kutu naza ngai libala me no yemba na ngai. Yo pe na mo ko yemba on pe na ngo bien. Na ngana evolu nga pena koyemba et ça bien mais maintenant moi si fona bala fona bota donc nzambe ka yima mambo ya liboso idol na masolo a danse ezanga nani bango tanga za otanga ndo mona mère ani Dembo ex chef ten so mo bo nga kuta ye mais tonga na ye ba ba ki Olympia ani ndinga ndo linga mingi ye kaka. En tout cas, merci beaucoup. Mimi Sexy déjà beta masolo idol na de même pe Mamouloulou bana be émission to sala na bango. Donc le quoi bino bolo bango on a préféré que tozonge la question na pona bino. Mais Mamouloulou ba tozo kende kalate awa 7 jours de la semaine. Ils ont boire à makalate na ba décembre. Mamouloulou ba est-ce que maman ka to ebi wa binisa oyo na bana mikie so ba monika mamoulou ba danser za wera ensemble na mystique à danger. Est-ce que quand maman on te retrouver dans 7 jours de la semaine? En fait 7 jours de la semaine. Il y a des jours sili na yo loquette ezali souté. Voilà comme to beti. Moi maman bina to bina ngo souté. Biso de to sali pe trop. Oh to ça ngo ka ande to bina kaka. 7 jours de la semaine eza jusqu'à mon kondi na ko kutonda ba sali ba mire ba sala ngo déjà ponga na zonga te. Mais tikali kaka nde na beta ngonga na linga nga trop mara générique nde tikali so bo sentir mamulu bazawana personne mina ba mingi ya balinzo mutasila kana te mutapema mutasila te beti tozalia so bateka mamulu ba ponga na rata na ngata na matika ba champion nga na matika ba champion poso na raté simba te taka Neymar ke raté jamais na matika ba champion tozawana ka 7 jours la semaine on zela so tata largué. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mamoulouba. Mireille Ngoy, Malobezan Lamboranayo. Mireille Ngoy, générique, you know, to retrouver au thé. Na mipende ya zalaki. Mona na etrote, mipende za na ba danseuse mususu ba mona la ki, ba Messi, ba Chouchouna. Bah, la parisienne Nora, bah, Renate, na retrouvé penza yo te na mipende te na mipende na zalaki ba bomba ki au moins likolo moi likolo ta espace zalaki moi dimi donc zalaki likolo ba Shida, ba Tania, ba Fleury, ba Mireille donc to zalaki wana na zalaki oui au zalaki so météo qu'on retrouve plus na nzembo oyo voilà yo te o weranso na yembi wana na kati o karayo mongone mto salinze mwana ba boti pe zuwa na maison mais Mireille yango la xanine est-ce que comme beta kati na présidente pour ba fan pe ba oloba ona yo ka kengo mutu mo akomelinga ngwa bisoko ya Mireille tuna ikaka question ngo fan no mo ya poto Mireille na prometa que aux en émission on répondre voilà non on eza mama kati na président ngate non naza danseuse na ye. Donc, et ça m'a cassé. Et un de maman musala. Donc, pour ça, on a fouling. Est-ce que ça m'a bé? Na mi pende bo mone ngate. Bo mona ngate na yote. Est-ce que pour ça c'est m'a bé? Abi moi na ye na mi penda mona nite. Bon osiko na nini peto bomba ka moi na lisiste bomba kaka. Ah, masingo. Ya on pose tala qui habite. Moi na mi pende to mona qui était. Tout le monde a na yote donc président nga fulenga salenga donc pour na ndina za Mireille boza pour le roi de la forêt le long na tambola na nzela ba belanga na seza wera so mati transport boy na futa te donc na kiti o comme place mo ba boya ba kota mais donc présence na na koma masengo taka na ke louf masengo ba belanga dans seza wera ba kabelinga catch voilà en tout cas
masango apesi nga kiete ebi place nazalaki nabi te papa nawumela moni prese awumela nzambe abakisela ye mpe akobakiselaka ye kaka mpo taka osala bana ebele asala bato ebele biso so bamire toyeli so azokontinue kaka kosala moto abongo mpe tolobaki aza mabe te masengo mamba kati wana nga nayebi yango te nga makambo wana ya kati wana baoluka wana. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'est bien répondu, Mireille Ngoyi, voilà. Donc, ça parmi peu avantage, il y a Moussala, bien que Moussala on peut qualifier Rabino, Mndumba, moins sérieuse, mais tant on y aura et ça Rabino ndele, surtout tant total au Mireille, moi c'est qui t'auras bien permis de la forêt, net au monde la mimi sexy, ange, mamoulou, c'est qui t'auras même tout soit bali wa balate, c'est que roba ndumba. Est-ce que yo koti na monde ngo tango yo kango isala kondeni masengo kozala ndumba eza do ya moto eza tito so komi danseuse nde maman komi pit non eza bongo te ndeti nga Mireille na ndumba te nayebi mamu grande sœur na nga ndumba te nayebi bandeko na nga baza pemele ba ndumba te nga na éducation na nga na uta nango pa biso donc na ya wenge musala poser nga futa ngai. Les 35 ans, na j'ai enveloppe na signé. Ba parents na nga ba liara mbongo na salaire. Ki ndumba te, musala. Ne ba wana bafanda na bureau, ne pe biso bureau na biso eza wana. Na eza ki ndumba te, donc to bala. Tout mbala mona na bala mira honorer mira ocha mira na place na ye. Ponga mira non ngana za bien. Lelo danser za wero mo bali oke bala place moté. Et affaire à présent na ngata. Ngana linga mira a bali donc babenga ngoni château rouge dans place moboye ko donc non pema bien non lia bien non lata bien pour na sala déjà bien na ngolata bien na nga mama minene na nga mama mikete sko yo mobali moboye ko lingi kaka chéri kaka yaka to fanda wana vraiment attends wana dans ces maisons mais bon sala ngoma muluba pour ne pas citer leur nom et ça la bien té dans ces maisons mais mususu mona yaka to fanda continue libala pa mutu boy ona na fanda ka pa nga mais azana ndako libala ndako libala edo yaki Mario sko yaki bomwasi mais mingi pe ba sala ona maison mère oza kata oyeba oyebi yango très bien oyebi na yebi na ngata osupi na yebi na ngate siko est na kolinga kana ndima beti ya ba lo moko be mutamta fifa kana na éducation ozo pa bango ngana uta éducation na nga famille bokeli ne mira uta na famille ngoi mimi songa uta na famille parent comme mboka na ebité anja uta na famille bususu to ebité eza ça éducation mais kokota libala pe d'une type na mwasi mobala balo toto fana biso kaka bon ko vana mobala eza mabete bongo sukoyo résultat ko vana mobala da ko moko eza kanini en fait na maison mais na mo dans 16 mois te oyo akoti libala na mo biso ndeti nga hanche biso na linga ngo mama futa te pona bona nga lobby pona futa nda kunanga na koma nga tomso ko tsa mibala oui na bona ngai na sort mais pona na nga bete na sanga ndumba te na sanga mwasa ndumba te to na mo ga bo to sa mutso futa nda ko taka fin du mois tomso pe oza na sans fantoningo sani to lo ba mlo suto mashawa moto to kosto buka pe ba lokuta te to lo ba mambo ezaka na mukili mais kokota pe libala pa mobile mo bo parano ayebite ezaka dine te pona mwasi mais côté so ba danseuse na biso wenge na mona moko te ma chuchu na belle ça pas maman ne choisi Messi aza na ma tete pas maman na ye na papa ne papa bongo taza nini na mama ye bo abela to fonda biso tana pa bango na yolo shida na yolo la parisienne hapa na bango na lemba mira aza pa bango na mbinza olonga de bon méthode de bonhomme azawana siko ba kota ngabala ngo wapi vraiment na mono tangi Sarah te beti Sarah bon azana na repos ti ba c'est qui si wa nga tuna ga mutuna faut bona ka ke alga bura lokuta donc tala yora ange abwaki momora kuna na osongela yo te po mimi nimta seki mabe esega mimi o penga la bango kuna Sarah bon azana repos karaté abane musana na ba faire février abane da boulot ane na repos bika corps na biso esengaki moi pe lifante moi bébé quoi wa to ko bon te po azana jemi bon ti ba février mars aroba na ne boulot
Voilà, donc merci beaucoup. Donc ça au bout à l'okuta, mais donc au bout qui l'okuta te voilà, bambo te belle gros bisous na Sarah, Bisgazali, donc voilà et bah danser tout, il y a maison mère, il y a culture pays vie en tout cas bambo te belle na bino. Tozonge Mimi Sexy. Ah Mimi Sexy man comment ndako batu yo kota ngondeni. Ndako yo fanda raté. Oye ba place etanga ndeni. Ah yo molo bibe binda ko na vanda te na ba place etanga ndeni. Mais c'est quoi yo zo sekango. C'est comme si neso yebi place etanga mais yo fanda rango te poye makama mbora batu mususu. Bino be ba mbora na bino ata ba président no ba président ba lettre W. Mais batu na batu bazana ndenge na bango hein. Te ah na kota ontenga seki po na sepela nde masala mama lo ba fa. Da so lo ba mo ayebi na seka fa. Da tanga lo ba ngo seki singa. Mama manda on a biso te malgré toi ba leader ba danser ça ba leader ba W. Mais maman na ba on a évité nga fotu na mingi ya biso. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Ange pas boire qui maman encore. Écoutez le wapi. Maramba batu. Oh na sepela bo c'est maman bota. Félicitations. Félicitations ça rappelle ça Randoi. Ange. Na sepela kande baba zazim. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on a cassé qu'ils ont dit mabe, mais voilà, ils ont dit mabe quoi. Donc, nous évoluons. Dès qu'on tout à l'heure, Mimi Sexy, il y a monstre d'amour. Malgré ça, là, qui moi, aller-retour. Mba mozongi papa ma solo carré bon ma bépé kalate zobima mais Mimi Sexy tous on a bien ensemble boy oleki bango na bina to bango baleki yo tokotaka polémique yango po mo ba fan pe balinga ara bongo ninga na lobala nga vérité polele oleki bango to bango baleki yo ah mama ba polémique wana ezala kaka na ebi yango te po muna mais polémique ko kufa so polémique ekufi c'est que musique pe kufi te kufa polémique ekufa de koma muna mutukanga kwa na oyebila mamni no sala nga na rolo bana leki bango te bango pe bango ba leki ngate un autre travail na placement te biso to na ba coré na biso o esenga biso na show na biso bango pe bana ba coré na bango o esenga ya show na bango donc mutu tele muninga munamta na capacité na ye o ya mona kete ana suki awa na te afuna na sala boy na zong sabwe donc munamta na capacité na ye ya musala na ye. Mais pourquoi ceux qui ont une émission les qui va danser tout non bien na danger parce que tant to coûte ça rabino fara moi malobe changer c'est comme si ko banga toni po yo lobi ko leki bango te mais un morceau na télé open na so ba émission mususu ya kala na bina danger donc non pe na sala émission polémique na lobaki na leki bango to bango ba lekinga ba fan na place bozali Mimi Sexy au moins musana bino wa sepel sara bino ye ana mutu aleki te ape na mutu aleki te do ba fa na place baza merli le kai lokolo boko mama la serline beta maboko place oza do yebi musala. Voilà, en tout cas, Merlin, le boro, le bileka, et moi, ce qui tourne en rata Kenya, wana maman na Serline, bah gros bisous quoi. Voilà, donc Raïs Chibana moto pamba na rata Paris ya titi na Kembi maman Raïs na Aurélia et son Nathalie Boye maman Emilie Nzemba moi si papa tous Pepe Lembeto lo ba fête en auto zelarara notre boss l'ingénieur Rafungi le poye na bonne année nyonso est-ce que comme ka ba perdo ba fête enveloppe ya rapenza na parler ya refêter sans compter salaire wana na lobi yango po esale makana ba entreprise nyonso te pourtant na lobaka ba site na bino kokani na biso te na wolola rango na raison na yebaka voilà merci beaucoup mela notre boss l'ingénieur Rafungindu tozela rara ba fete yango to sepela papa na oya biso ya mutema malamu voilà mamu muluba oleki bango to bango baleki yo po yo pe kota obina po tela yango mbanga danger musalati on fait musana nga dance nga fa tango pona uta ndono biso na nga ba fan le ba beta maboko pona mamulu ba senga mo 3 bis wana sala mo be mo 2 bis ata ba senga na bis te mo maboko wana zanga bien en fait nga lo ba na leki mutute ba fan de ba chaka biso donc ba ba yen donc so ndengi ya bina seno ba bi aleki mamu donc so mimi ya bina ba bi ke mamu leki mimi donc so ange da bina bi ange leki mamu comprendre ngani ngande ba fan ba jije biso biso moto yeba ngada bika na wabina pona ngada sepesa ba libeki nanga ya betino sala miso sepesa ni ba fan na za bongo ke to ba kolega bato ba ole ba omani ba vena obana musique sika
oh nde bango nde ba ngana leki ba o ba impoli on a bien biso na nani wana ba impoli ba yo moko yebi ba bibi kula ba impoli bon to lo ba po ba impoli ba leki bene ba be sa musana biso ko fixa biso na comme so ebele beto ko lo bate nde tinga na lo bate jamais ngana ngayo ngami benga leader na ndenge na ngapo parce que na evidence nanga so ngana leki génération nyonso donc biso tozali tobandaka mpe tozali yo ozalaka wapi biso za danseuse ya bakrete biso za danseuse ya improvisation babiga mamulu abima nini improvisation ya ye moko mamulu na bina ndete ale bibi na bina ngo mais ezaki ya mini ya orchestre ezaki générique ya orchestre mais donc l'air fait nanga sabati la zara na orchestre na boka nene ale mamulu be anabima danseuse ya impro na danseuse ni ya nini te ya nini animateur tabokela ngana ba so eleki bo chaye boye yango wana bionso bobina ngo même masko yo zo bisanga ko yo leki biso na obina c'est mère bokata kana bo ba misu bimisa mo na TV ngote po eterne be misu na mpe ngo ndemte e fula pe bango po ba yebani te biso batala ka biso babika o abina na mouvement oyo biso na ba komboti biso ba le bato o nanda bito ba image ya ba groupe pona ba ngote pona kanda mutu non tolo bapo kana po becha mona bengi mutu moko buku mbwala na miso tu mutu ayebeta ko du groupe na été mais ça non kasa moko boy ba mona ke te mais o le kana danger si mamulu banana hello boya yo wa teda ba yembe ba gene boya ka bango ti ngona o ba danser ba mela ba gene o ba mela boy bite ba danser mela ba gene danser yo po mela ngo mela ngo te nga ba on fait ça marche à moté nga so mindi na ngeza na beta na mindi na mela noa wande ana mela ngo te na mutu na ngapanda beta na ko mela elo kwa tuna mela on la pongi simba te o cigarette ba mela te wana pe ta o mela nga na ya na film nga na ela ngona émission bref par neuf non mela va la pouille tenga penda boyeko o singa kana kidiba mamuna otala ya zolinga image mamulu wanga na chelo tom solo no so wana so ba wasko ni na komo mela po na mela ngote vraiment en tout cas merci beaucoup Mamuluba donc voilà yo fait pour le rejoindre yo donc vous comprenez bien donc voilà mais toi non pas Mireille Ngoyi Mireille peut emo bendaka na yo emo moi Shimbok emo moi déboule car ya diambaka robetango monde ya danse da bon pour les romata na podium au monde sous batu te batu comme le roi banzete danser ça bina na kusa danser ste danser ça bina na kusa danser ste on ndeni yo biroza oza na kusa simba bikindeni o kwet singa mela biloko wana te na fima te na mela diamba te basanga na msimba te dans na mela te na sala musala nga normal esprit nga eza normal nebi ko eza masengo eza mutubo taba mpoto nga vraiment nga bilo wana ya so na mela na kufa bilo moyo kilanga mawanda na mela rango te wanga na ra bongo wanga na rapport même pour une émission mais après émission les roké na la sambo baluki na simarota toilette au beto mais pour la romata na podium tango comme le loquet to ba beto lo rabis masengo te ko bina so danser so bina bongo sala lingi musala na ete neti ngamira ana ya na uta ndako na biso na laver na lati na lié santé normale papa na kota la sama na changer tenir nanga esprit nanga déjà ça ki na musala donc ana mata na podium no mela na la sama na okute balinga to mela na unte na ngo peso ni cigare na la sama mela to me on a parlé o na o na sac masengo ndeti nga shebiso okota na ngo wapi okobimela na ngo wapi pe okokota na ngo omelela ngo wapi poso ba moni nga na ndako na biso na omela ngo ba obenga na nga wana pomona koste ba obenga na nga comme so lingi via omela totika ki obina okomisa na via omela ba diama ba nini kende moi ça mela biloko wana te to abasi to tangi moi muteza ba bagage za donc a obina moi ba réserve moi ya maramsumsu ezali masengo biloko wana yo moi so mela ngo ya obete mobali voilà te po bino ba danser dans maison ve bo mo bangisa batu to yo mo lobi obeta mobali o mo na pe ni da yo ka shushi na auto lia penza wa c'est dans la guerre c'est dans phase en émission le on comprendre ta etende nini mais donc peut-être quand ba mbula nde beti ata prochainement te rejoindre
eza nini c'est akwiti pona tuni question oyo na tina yo lobi ke bomela ngo te siko ninga na bino chouchou na lia penza zena la guerrier litoi siko daki na sa kwiti to dai kaka ndeka balobaka entre bino boyoka na bino te ba danseuse te masengo za question ya sa kwiti te chouchou na zena po babunda comme neza nango to basi okomona mtu mo afinyo mtu mo déborder lo maloba oko supporter te boluka bosani bobunda moi c'est ça ko bunda swaka manzaka mais ala nango eza problème akuti te bon bato tu babundaka na kuti te babunda na kuti te na chouchou na zena na babundaki ezalaki makambo na bango ndeti nga mire nazalaki te nayokaka telefone tala boye ma mwana ndeti ya kuti bo mutu babunda mutu mo akofinga o kwa ndeti omona baoleka nga kuti naleki ye onga na bina danger batika mambo bina na ya osaba deba ya bina to bina biso ta makore na biso ta makam na biso ba sebe na biso ba cheki ba danser za wira to bina ba te bino bo bina ya bino so ya bino te bino ko ne boluka bo yiba ya biso ya bino to ebite to ke na ba rapa batu msu bo na batami bo mona ba bina kore na bino biso bina ya batu te batu ne ba bina ya biso donc balo bate ke baleki biso na bina ndeti nga mire na boya yango makasi banda lelo ti lobi na utanda kuna yamba mona maison même ma fomanga na 1 mois dans 1 mois na ki na besi wa concert na voyager donc na bimate na TV maman na leki ba danser tout na bina yo bini ka lo mombo e ko leki yo le baleki mom na mama bini na milongo na kunga moso na gangi ba lwa te petit mukete petit aye kaka lelo bandi po loba fona lobati e musala na biso tuti foto loba baleki biso mama bina te parce que so ba bito panza te kia donc ba musu ba ki ma sebe ni vraiment ya wenge boye masengo te wana tike la bino bo panza te kaka quelques minutes kaka po ba ba fan na bino kaka nde ba jije na leki baninga nanya leki muninga donc voilà quoi po ba sepelera nde zalara voilà mais mamulu ba lo moko utolo ba tout à l'heure na auto beta masolo boko mo bangisa batu bino ba danser à maison mère eza ni bo la mibali bien kaka makamanga ya musique kaka ndenge mirengo ya utoloba basi ba so obunda foka manzaka minu donc na évité ezanine en fait Betty zena na chouchou na baba master batambulo na le bongo peut pour nos côté chouchou na kasa na biso zena pas uta maison mais voilà après moi ça on a travaillé na mais babunde mamla bon pe babunde la ki tibe comme muninga comme na makala biso na biso de otuna oyo ya za ki boy otuna oyo za boy bon be ba ebika la vérité dete nga mamu na ebina le mote nga kana ka na tunika petit na nganda parler et c'est pour me ça ki nini ote mamu abala ko finga nga po nga bien da magi zena fête yo mu ga zena mo azaka blo ne ka ko boya po za ngo zena na ebi masana nga boya kana ebatu nga na boya enda za kana e munga pa ko se platem da mo na fête yo finga nini mtu amemea ko na fête c'est moi dis ça yo ba posa makasi nga ba pante bango cercle babunda bongo oye le kaki de bango ba baki minu na tuni chouchou na mamu eza minu tenda na bene na suki bilo mato ba sexuel te betin ke bon ba sa famille na ndimite ke lobi pete soki zena chouchou na ba loba na te ba loba na bango ka mais est-ce que actuellement eza bien pour na bino basi surtout bozo représenter ba image ba leader na bino wana ko kotela mabelo te na kotela pe zenate place wana ba mbele ba gafaki po boza baninga botambola bi mibale siko elo ne sai ke bo bunda bo kuma timu ninga zoka wana zaki na ngonde erreur mais baskiza ka pomba masoki azoki se lisusu moi siko zaki so erreur te zaki siko yanko babo me ara chouchou na moto to ebi ke zaki erreur ya bobo mara famille libota moko po regarder sarbati mo na papa zena mon avis ya venanga brigade sarbati biso do bana papa zenata azandeti ser na ngai ababo mamoto kota chouchou na vraiment dali kam de sili to lobaki pe neti nda bete neti soki ndeka chouchou na leki kota ba zena soka bokele ya chouchou na zena comme finga eza so bien te moi ce qu'on provoquer likambo kota na seki pe chouchou na ta ba fingile kinao tiko ta finga leki na ngai ba leki ne ba molela ya mamua yozo peksa biso finga ya zena tenga bo finga ta mama mikolo so na kena ba tinga ba mama ya finga nga chaque jour po ko to azena na chouchou na musika te
kofinga mona batu yazani ay mamula mbe obundaki yazani mwa muki ofinga manga moto donc boza famille chouchou na bisou zena bisou en tout cas to lingi bino mingi bo famille bo manga moto maramblege sila qui voilà nazonge nanu Mimi Sexy na Ange Mimi Sexy ba fan bazolanda biso kande outolo ba tout à l'heure là que makambu ya ndaro ba to talibinote oneza makamanda ko bino pesa le mara mon peu Mimi Sexy na Ange moi li kofi moi ukanye na suki mo ndereza la kaka bo swani minu bieza kaka bo swani botika na bino kaka bozongani ezala rapé moi makofi wana entre bino na bino po biska basi bazani baloba kaka matata ezanga ate monstre ya bolingo sous papa Maëlle mais c'est Google obangisa banane babi monstre mutu montre ordinateur sexy mutu montre donc ezala donc kande nan o mama autolo baba wele makam na bon po ba danseuse ngai na te ba danseuse ba bundaka to soto swana resuka na okada andeni lobi ya obengi na téléphone ya ba chete nini nyo donc ezala mam na bango do biso mama na pena na ebionte ezala te tezala na Google papa Maëlle monstre ya bolingo bongo bino bana faut tozala na bolingo ti entre biso na biso bolingo ezala me bat bazo baby c'est la biso ka bano babimi mikolo ben poli non ba comité me ba ben poli place bazali ngwana bana ngo mo yebi bango donc ben poli bazali qu'est-ce que ni bana ngo bango ba ka danger mais so olandele bieto mso asubana lembe tumona ipo ibaga subagi so olandele moto mso asubana même poli akomona pe mamna ndila ndo bude yete ngala danger ngamna simiki mais olandele be bisuba olandele weto msusu do o mo to msa nembisa kwa yumbali arate bango ne mutu ba bomela biso pendaje do bana na ben poli wana ba yewana ponga ibato na kotisika ya omuni pena hotel bezozo munduki Olga ozo aboteli pena bwe Ani Dembo Chantal yo olobali na ona tefo ba ke nga danger non na comité est-ce que yo komi de ko kada na Linda Mondele est-ce que komi sacrifice ya bano banda ko bina ko makase do loketo do e komata salibwe ata otambo ne ko e komanga la poso bina mais yo no nzoto elembite ya no makasi mais do bana na ben poli ba be bisela so musana biso ba me mangona kindumba makasi ya to komande moko do baza ba me mamusala ngona trop de shida atalika te soki yo ebina ote o wana lobike o nga na danger yo betango monika bongo epole ki mamo nga kutu danger wana solo te. Merci beaucoup Ange pour finir toi qui est déjà malé na sous émission mais nga on que la bino rara moi le romo rara pour sigoyo ba fano balanda rabino bango mo batara ba point combien ba ota Mimi Sexy combien ba ota Ange combien ba ota Mireille Ngoyi combien ba ota Mamumuluba voilà donc Ange bande ko bazolanda biso to comme déjà sous émission na habité bande ko nyonso balingara qui sera pays fi bozongela rep quand pour président azana na poto azo commandant livre na yeba proverbe tout ya sala alors news ya suka poto kabana émission ya lelo après tobeta masolo ba émission zoya bon information tout à le 21 décembre to zongeli ba activité nyonso tout na ngiringi na lokolo chez David Mavivana donc information taka yango mais moi ba rap en coulisses et ça bambal ba travail biso ba si to travail mais le 21 quand on zongi biso nous na terrain ça lui bien bon on a plus 243 89 68 66 121 ça va bon moi pas venanga René papa Damien mais c'est Google papa Maëlle m'ta comme si Ange lelo on a PC bambote belé baba c'est belé monsieur zo kimanga ya po mambo po tunu belé troubler nga donc au cas poso zonga numéro ka ngwana na Facebook tika Angelos Iloko osingai WhatsApp imo 89 68 66 121.
beaucoup, Ange. Voilà. Mimi Sexy, pour finir, quand des arabes, salutations, numéro à contact pour nos fans tout balingarayo, ou balingarayo, monstre d'amour Félix Wazegwa. Bambo, tu as la banane, c'est M. Google qui parle, tension, émotion. Bambo, tu as la banane, vie, la limi yembe na mintu aza kuna kata ba Kenya na Merlin kia na leka lokolo loboko na bosante yuyu kabwiku babi ya baleki na titi na kembi soto tel babi sexy girl babi kandinzanga mama Nerika babi na kata Paris na bosante ya ngai ndeko iget bongongo ndeko junior bongongo bambo tenanga la pesi na vie nanga fleuri flair babi yemoko chef na biso moko pichu concorde mbesi la misapi donc soka beto leli na bosanité na pesi bambo tenanga la bana popi tout ya mikolo ba bébé Google nyonso place boza limbino mingi na pesi bino mbote na bosanité mo David David babi yo penda batika numéro de téléphone nanga monstre d'amour Cultura PIV. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, comprenez. Donc voilà, Mamoulouba, pour finir, Kandé Zalara, Angola bientôt. Mamoulouba pas ok Angola. Monter mes bêtes pour nabi, bah fiko fioé seulement la maison mère kuna pour Angola. Bloga mike, wa bloga mike na kena minene déjà Angola pe na kena ngot. Wa bloga mike tota onde lobi na biso. Mbote na kaka na pesi mon papa Alain Donga le Switzerland penda so lobby code zo ya lobby na sepeli ya ko sa anete bato ba tina so ba tina ba identité to lembi ko tina no ba identité mais Alain Donga la mon papa na madame ne na parler na pesi no un gros bisou pena papa nzamba pambola bino na madame no vraiment oyo lo ba osala ngo ko kisamaka Alain Donga de Switzerland na moni na katia Belgique na moni mon ami personnel Abidul Mokabila il quelqu'un Mokabila la moni venanga ni seta ko na kata Londres la moni j'aime Boda na kata Paris lozano bunda na bango kaka j'aime Boda garçon mo na ebito ataka kitoko so kitoko na pesi ba Carla Carla Vungu Bosch Vungu Rika Vungu bango tout na ngabno trop taka famille mona nga c'est les Benezer to beki to mzamenda bida komisa ko peka jusque ici okomi pe makambo pe esimbi zamba zoka lo kumama na nga mona isenge content na ngai within nomi mutazana kata mère pena kata states batela ka mama po biso pe njambe so asungi na ko mona pe ba Nivea ba Jane na moni Junior Manuela bana nga kwa na susu na remplacer susu papa akufa ka zongi na mukili Samuel Bokele zongi na mukili bona mona grand frère na nga to bota ma lobby bantu apota ni ngablo mingi gelo Picasso shu de chouchou so laba so nayo ni maona ngezaka ka o ezaka ka wana bozaka ngo betezaka dante ka wana ezaka pa bino bobenga kaka poso na pesa lisusu na bae po bino bomo kosa biso peti na ngabonga na émission na tindelo na bona ngai Roger Luma yo sola ngo Roger Luma yo ngo boka ngai na kotinda bana pa ba kotinda ya raté donc Profina mukanga na kata Londres yeso lobi leo na tongo Profina penda tindelo lobi okepa Profina mukanga kata Londres zuma code bongo na tolingaka. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Mireille Ngoyi, pour finir, on va faire un abisso. Montez mes bêtes. Angola na yogi gara donc Galatea. L'un de ces 4 matins. Mireille Ngoyi peut te retrouver au na concert à Angola. Déjà, pourquoi ne pas faire fio et ça le m'a trop. Nana rokele nana rotigala. Te biso somninga ke za paste voyage mtu se ya pe mira ya kokende donc ba fan nga tu ya Angola donc so bomoninga te donc Angola po Angola silité Angola mtu sane ya na okenanga donc mte me beta te donc ya likamba liste so comme na ebimi so pe bimi te fanda na yo donc ngam mte mama e beta te. Merci beaucoup. Alors, numéro à contact et puis quelques salutations pour la fan Nyonso Balingara Mireille Ngoyi. Voilà.
oyebisi bango nini Mireille oza bafan ebele déjà découvrir yo pembeni na de la forêt. Quelques salutations na bango et puis numéro à contact. Bambote nange ebele na président nanga le roi de la forêt oyo asaliki Mireille mpe azala na mwa esika wana alingaki nga nazala oyo akomisi nga donc bambote ebele place azali donc bambote ebele na président nanga le roi de la forêt donc napesi bambote ebele na grande sœur nanga Aisha Baivanga Lili Baivanga bébé Ayrton donc bambote ebele na bato to balingaka Mireille donc bafan nanga tout oyo bolingaka nga donc bafan nanga tout ya poto ya Londres ya Belgique ya Angola ya Brazza donc partout oyo bosepelaka na nga oyo bosepela na Mireille na kati ya maison mère donc nga mpe nalingaka bino mika bino bolingaka nga nde nga mpe nalingaka bino. Numéro à contact numéro nanga eza 00 plus 243 82 61 40 002 82 61 40 002 donc numéro Mireille yango wana so ningo ozwa Mireille so benga na numéro wana donc ozwanga kitoko donc nalela bino fora nde bino bolinga nga place wana botyanga na baniveau bolinga bokomisa nga ndenge nga mpe lukete nange kosepelisa bino donc nakosala bino mosala nde bolinga mponga na mwa mosala na bango. En tout cas, merci beaucoup Mireille. On peut se mettre debout parce que nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Là, je pense à celui qu'on appelle Raïs Chibanda Motopamba, Titina Kembi Nakati à Paris, Maman Raïs Aurélia. Je pense aussi à Merline Lekae Lokololo Boko, Maman Serline Nakati à Kenya. Bisous ma chérie, Tozelara Andez Alaraba Koli et Sepelisa Bisopo. Voilà, yo yebiga rande to lingala biso kolato wapi ba via bien wana rara wana donc vraiment nderanzamba lingara nde pe biso poto lingara. Voilà, merci beaucoup déjà à maman Emilie Nzemba o atikara Betty Masengote donc balobi yata to solo lelo te lobi te mais lobi wana to solo la yata bengi nga lelo te lobi wana akobenga ngata na bengi lelo te mais lobi nakobenga donc wana vraiment azara la moté maman Emilie Nzemba natanga passe pe natanga bisengo on est toujours ensemble en tout cas oumela pemeni ya papa tous pepele ya mbetolo na kati ya Londres on est na bara oumela maman Kati Bakisa ma maman chérie donc je vous aime énormément à toute ma famille donc nangolo nzambe to oumela pour nzambe ne mutazo se aza ko se décider cette fois-ci et voilà donc nzambe o abiso oh abiso to bonde la ya pasteur Olivier Temeteme ya église Rehoboth ya apôtre Léopold Mutombo ya ministère Amen bisko mama langa penza ke na robuka mabolongo kaka pona rolela ngolu ya nzambe likolo ya famille et voilà surtout na musala ya Betty Masengo kende liboso. Merci beaucoup déjà à papa Dave Moubama les papa de Joyce Davline bisous à vous et Timothée Piana Serge bisous merci à celui qu'on appelle Timothée, à celui qu'on appelle Cédric Bakamana, mon frère. Merci beaucoup. Et big merci à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa depuis les États-Unis. Espace Kitoko Picardie, na Victoire, sur Ekin Beta Tourawa. Donc, chambre est bien, donc flat est bien, qu'on lia au Mélema, Lili au Wap, il y a bien au Wap. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà la prochaine. Je vous laisse accompagner de Mireille Ngoyi, Mamou Moulouba, Mimi Sexy, Angelos. Bah c'est ça bino ranelo morobino le banda kubota ba point. Voilà. Moi je vous quitte et je vous souhaite bien de bonnes choses. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.
Merci.